Allo Toc Toc, Radio Lingala Mania. Soyez les bienkoya. Bienvenue, chers auditeurs. Sur la radio Lingala Mania du site internet www.lingalamania.net. Ndengito annonça kibino pour la diffusion ya émission na la sapologue Elena, la sapologue russe Elena, na chaîne nabino na YouTube Lingala Mania. Tozui mois retard pour la sapologue Elena azaliko résoudre moi situation moko na cousin naye Dimitri, ministre ya Russie. Affaire ya famille. Pour l'instant, on a tenté, mais tout bientôt, Torozala naye pour notre tournée émission Nabiso concernant la SAP. Puisque la sapologue russe Elena azali passionnée na domaine ya SAP, aza disponible pour notre solanaïl masolo ya la sapologie, yangwana toko yambaye, ils ont déjà prévu. Tous 8 mois retard pour na azana moi li solo mo bo fa solana cousin naye Dimitri pour na affaire ya Ukraine. Moi ba divergence ezali yangoana il faut résoudre nos problèmes ngo après tokozoye tokosolana ye. Elena la sapologue russe azali na makambu ebele ya koloba. Azala makambu ebele ya ko annoncer ya koloba ya kopesa ba point de vue na ye par rapport à la SAP, et puis apesina ba point par rapport à ba sapeur o ya Lingala phone. Alobi nana betaka te, nana lati te, nana zana ba effort ya kosala. Akosala ba effort oyo pesa komi na niveau akolobela yango, et puis akolakisa ba collection oyo azalaka nango parce que yazali collectionneur, azali pe passionné. Yango wana lisolo oyo ekosuka wate to balozala naye de temps en temps pona kosola makambo ya la SAP chaque année, chaque collection, chaque saison. Yango wana pour l'instant Elena la sapologue russe, il faut na résoudre makambo zanango ne na cousin naye Dimitri, premier ministre ya Russie. Pour Elena vandaka naye awa na Switzerland. Yango wana za kobongisa no masolo wana kuna ya famille na bango, après tokozala naye toko développer ndenge sengeli. Bobanga te tokosola naye azo pesa ba point azako prochainement to pesa ye temps. Poazali na makambo ebele ya koloba pe ya ko présenter. Ako décortiquer la sapologie de A à Z. Et en plus, ako pesa ba point de vue na ye envers ba sapeur Lingala phone. Eko beba mabe pe eko bonga malamu. Merci d'abord d'être venu à mon invitation, et merci au site, et merci lingalamania.net, voilà, dans le site de la Suisse qui est en train de prendre le pouvoir actuellement. Claude Moussaï événementiel. La principauté de Lausanne, Hakim, Dickens Bayaka, Trésor Ngando,
Diedi Benga 5 cas de silence, Yomoro Yebi, Lulu Business, Nathan, Didenzongo, toujours là. Honorable Donna, Yomoro Yebi, le kamikaze japonais, Zéphiré, Yomoro Yebi, Zéfi, Guy TGV, Yomoro Yebi Nengezala Ramasoloango. On est ensemble. Mère Moïse, Yomoro Yebi Nengezalaka. Sarah Gige des Stars, toujours Nathan. Ba émission Zoya, Ego Salama Pego Salamaraka. Et Salamara toujours. À très bientôt. Merci. À suivre. Medina, Matia Sungai.